Bonsoir, bonjour la famille. Mingi ya kolobezali lelo ndenge tolobaka kaka jalousie nde mabe biloba loba pe mabe tokomi na temps ya vérité fo ezalaka émission oyo toza kobenga ngo ezali émission moko critique ezali émission moko éveil national ezali émission moko ya vérité tozoloba vérité. C'est pour la première fois na mboka Congo bazwa disque d'or, mais disque d'or ya ndenge nini ba disque d'or ezwama ebele tokomeka ko développer na kati ya CGE boyebaki toza na kati ya masolo ebele rebo aza na zemi mais zemi ya nani toyebi te tokobeta masolo nango ndenge ezalaka kaka toleka bosabone na chaîne na bino yango déjà vu news nde makambo takas toza na bino. Hey, what's up everybody, this is your man Eloma. Comme je disais l'autre fois, si tu es ici par hasard ou bien par accident, s'il te plaît, abonne-toi, il est encore temps. Nous avons besoin de batunion, donc ici, les gens qui ont bien ondengé tout le toujours. Toya kato solo la pour ma solo za kitoko to betara ma solo ya mboka to betara ma solo na biso omoni chaîne na biso eza chaîne ni lobby o banda ko sepela na makasi eko eveye bine ko fonda bino makambo ebele omoni ba mboka na biso ezo progresser te pourquoi po biso moko toza ba ignorant na makambo ebele pona ni tozo ko sous-estimer batute mais omoni ba États-Unis ba mboko lokwa ba États-Unis ba Chine ba France bon to tchapeka na ba France bango il fallait pas l'accident biso ou bien l'acception nini ba développer ba mboka na bango mais bakanga ba système on a pas biso de développer te sikoyo mikole poussani déjà ba siècle poussani makambe fungwa mebele GC fungwa mi peuple ye moko fo fungwa mo vision pour ba mboka yo avancer mokili nzamba salaka yango toza ya bandaka mokili nzela moko mais biso pourquoi tu commences na ba retard tala butala ba Afrique ndenge ya Afrique ezala passe surtout le Congo. Mon pays souffre mais toza na mbongo oyo n'en parlons même pas mbongo za na mboka wana so to cheka mayeni liboso to rejoindre to batu ba revivre kitoko mais pona nini tozo vivre kitoko te makambo sigo toza na koti na u na koti na makambo sigo toza na kati ya nini ya YouTube wa ya solo eza confirmé fallait pour pas jouer disque d'or confirmé Warner aude ko Chalibaya déjà eza confirmé que disque d'or et a joué mais problème est pas wapi problème est pas ya batu ya mitema mabe ba jalousie o bazo sala ke mboka ya avancer te mboka ya avancer ka na batu ya mboka na bango mboka soki batu mitema mabe ba leki mboka ko avancer te botala to sala effort to ya dans l'ensemble King Kester mené à l'obaga vérité que les ana musiciens moko te congolais assis à joie disque d'or certifié les disque d'or pour nos musiciens nyonso ba o nyonso non ba mona disque d'or certifié te ba wi koleka na F victime ba olakisa bango disque d'or certifié ndenge nini ezalaka et poids biso toza ko enjoy masolo eza teleme bele toki ko sangisa masolo te ndenge tolobaki o eza mission ya éveil national toza ko beta masolo to beta masolo ya rebo mais bolanda lisolo tina suka bomona lisolo ya rebo na suka to ko tchali solo ya rebo ndenge nini zemi ya rebo ezali eza ko évoluer oyebi makambo ya mikolo ekomi mutazwi zemi aye nango na internet kalizalaka zemi eloko ya kobomba mais lelo ekomi zemi batnyonso bazoya na bazemi na ba internet c'est bon tokotala ndenge ni masolo eza koleka balobi keba mwana wana ya Goma aza makasi mais banyungu ezo kobima oh eza ya l'autre là ngana lobi kaka toleka zebele ya ko expliquer na lobaka likambo à chaque fois mboka na biso foto telemela babiloka mike bato bazo ça na gouvernement le président n'est pas un magicien et le président ne peut pas tout faire et sengel bato baza pembe na ba aider président pour na développement mboka ya développer car na bato ya mboka na ye
Mboka yuko développer na bataliban te mboka développer na batamboka na c'est-à-dire les Congolais mutu ba ko faire développer mboka ba Congolais ceux qui boza koloba te donc ni makambo ko changer te kolobeni koloba te ke to ganga ka ke ah fitiseke da longwa nani longwa système wana phototique il faut te permettre ka muta juste 5 ans totalie na 5 ans na après quelques années surtout ko ya ko voter c'est ça mboka ça bon faut tout fungola maele lelo to komi na makambo batu bazulinga déjà bazo préparer que président tika la libela soton wana eza dossier mususu to ko fungola page wana mais page to yenango oyo tozo benga neti mission oyo tozo sala siko to fungola eza éveil national tozo ko éveiller peuple mboka ndenge ni to ko développer mboka to banga na ba secteur ya mike botala neti na douane. Pourquoi les Congolais ya Kinshasa bazoko souffrir? Les Congolais ya Kinshasa bazoko souffrir pour nini? Biloko moyeuta libanda, biloko ezouta libanda la plupart est trop expensive, trop cher. Pour nini batu wana bazofuta douane chi, baofuta douane cher. En plus na kati yo biloko ezali esengeza na kati ya mboka, biloko wana po ne ya transport ezate. Mboka moyebu e fonctionner ezate. Congolais d'abord aza complexé Congolais tout ça complexé Congolais lingi eloko eutaka libanda zo monango bien Congolais zo ko sepela maki oyo nani arabe salelier azo ko benga ngoso ki charuma donc aucune ville mutake na ville ko lia maki batia maki ya pamba na mbala de Congolais zo monango nde grave so ko muninga ne Congolais selengo a reliate tala biso ba batu pa ezali c'est pourquoi mona ke ba Congolais ba opesa ba avantage pas ya étranger système wana facile bo ça l'effort tout ça l'effort to meka ko sala ko tchang gouvernement pression ba kitisa douane ya mboka bota la mboka loko les États-Unis vraiment okuta na conteneur libando ye nango na kina mboka o les États-Unis ko faut o dédouaner conteneur no ya 40 pe 2500 mais yo o dédouaner conteneur ya 40 pe na Congo na 2500 e bani ndengene et bani nini or douane na komboka wana so ezali assez biloko côté belé pour ba Congolais ba se belé population ko vivre batu ba mona ke mbongo ko fonctionner pona mboka na biso ba mbongo e circulaka na mboka eza mbongo o esala maka na mboka eza mbongo esala maka libanda il faut qu'on se le dise la vérité ngo wana éveil patriotique de la zone akisabino ba secteur mike to bana ofungwala to kota na makamba agriculture to kota na makamba pêche to kota na makambu ya technique donc to kota na makamba construction total ndenge ni mboka oyo e fonctionne ndenge ni mboka oyo bana ko développer ba américain ba développer ndenge ni po bango pe na temps moko boye bazaka na temps difficile po mboka oyo développer mais ba fandi ba changer système ya finance na bango ba changer système ya culture na bango ba changer système ya développement rural na bango ndenge nini ba oki ko kabolo mabele pe mundele azwaka déjà avantage ya ba noir poti lelo bomonaka ba esclave ba kangamaka wana peza dossier mususu donc to bana ofungola ba kazi malem c'est pourquoi nazo ko senga na ba peuple na biso bo s'abonner eza malamu te eza bien koyoka bato bazana Kinshasa ba chaîne belé zana Kinshasa mais faut oyeba ke mutu azana Kinshasa azo ko enseigner yo mutu zana Europe mutu azana Kinshasa ko beto no solo ya développement ya Congo c'est comme si ça sala à travailler mais tous on sous-estimer batité mais il faut biso bato tout ça libanda to meka ko pesa un peu mboka moi vision to meka ko pesa mboka ndenge ni mboka ko développer ba mboka na biso okomona taboye na mboka na biso ezate na mboka pa ni na mboka okukuta esika ya boye ezali ezate pona ni eza ka mboka Congo wana don Nzambe sala ke États-Unis avant Congo bien comment non mais bango ba su vision mususu ba développer mboka na bango na masolo mususu c'est comme ça mboka ndenge développer que mboka développer nengo wana mboka développer malem na ba certain malem certain ya douane il faut beaucoup qui dit ça douane comme c'est pour mboka et vivre la douane est le plus cher en Afrique pe congolais moko déclarer que congolais ça la marche té ba ça la marche que douane wana ba qui dit ça douane
tala basala ba service belé eza kimuyibi ya mboka pour mutu asalaga système wana azaga vraiment de mayele tena yebite ko ba mayele obi ayebaka ba système te. Comment na ba mboka nyonso ya ba Afrique douane eza moins cher ba douane ba 7000 ba 8000 okende kaka mutatini biloko na Ghana atini biloko na Nigeria douane na bango eza ba ya 40 pieds okotinda biloko nyonso ya 40 pieds douane ezali 7000 8000 suka soko abafuti cher 8000 mais biso soko futi cher soko futi moins cher donc ofuti 13000 ça déjà écart il y a 5000 $. 5 000 déjà ça conteneur soit si conteneur avec 40 pieds à côté quand déjà soit bénéfice à 5 000 mais mboka et ça quoi c'était pour la c'est-à-dire tous temps il y a route là bas secteur rebelle tous temps route là bas secteur rebelle lobby to route to kenina to mukoto route to kenina na port na ba port bomu na ndenge ni ba conteneur yaka ba conteneur zote musika ipai na ipai omoni ba chinois basalaki système moko ba produit nyonso bana ekuta États-Unis sur ekomi na Chine douane ezalaki likolo mutakasaki bango président Trump alobi OK ba biloko nyonso ekuta Chine po ekota na États-Unis douane nango peza likolo ba matisela bango une affaire ya ba 2500 donc conteneur nyonso bana ekuta Chine po ekota na États-Unis ekomi ba 5000 ba chinois baleli bah oui mais on est ça ko bozo casser économie en mboka pour ba yebi ke biloko belé za ko bima ba compagnie soko zo ko bimisa biloko belé mboka zo kota na gouvernement mais pas na biso za bongo te biso ku dedans oye na conteneur non po bimisa ngo bazo mona ngo donc oyo cop bozo freiner déjà bato mutaye na conteneur na pour conteneur bimisa ngo za passe pour bimisa ngo mais mbongo circulation ya mbongo ko za ndeni na bato et aux alades donc au côté na ba sujet belé ya développement ya mboka ndenge ni mboka et développaka bon mona ndenge ni États-Unis yali ndenge na lobaki na bino masoleze belé ya kosola c'est pas seulement la musique c'est pas seulement to betara masola pam mais to développaka mboka to pesaka ba idée to bongisaka douane bokitisa douane eza trop cher douane ya Congo eza trop cher douane na Congo eza trop cher eza soni douane les plus chers et Afrique c'est Congo eza soni bo favoriser pourquoi bo sala bongo ba favoriser ba libanais ba indien bo favoriser bango po bango ba na mbongo ya kobimisaka biloko akobimisa biloko ne facile pe ba biloko musu ba bimisa na ba cop ndenge ba sala ya likolo siko ba congolais mongo bazo souffrir ba na mboka ba souffrir. C'est comme moi, mboka moko ta ko bimisa conteneur na ba prix moko o eza normal faut bimisa on likolo. À part ça, ba tche susu tala ba barrière yebele na nzela ya matadi. Pono uta na conteneur no okoma na kinza sa tala ba barrière ozo na 4 barrières. Donc au go dépasser sur au fouti déjà ba 16 000 il faut dépasser sur ba $1000 ou ba 1200 susu pour conteneur ne comme. Nyo soana nini pour pas sur ne se kozonga pas à peuple. Yo muto sombaki marchandise le temps au teka au ça ni dépense on ni au dépenser faut du récupérer la marchandise na yo biloko ça nini et mati à qui la faute ça yo moko kataye.